matondo la grâce ezongisame pa na nkolo et le privilège que nous avons d'être à nouveau ici. na litoma tozwa nango mpona kozala lisusu awa. Nous avons tous reçu les salutations et aussi compris que certains individuellement ne se portent pas bien. Toyoki ba mbote C'est le signe kasi na société ebele na moko na biso bazoyoka bien te. ne sont pas destinés à demeurer éternellement. Basukisami te ke baponami te ke baumela seko na Un seko. corps nouveau Kasi tozozela nzoto na sika ne vieillira plus, epe nzoto ekonuna te qui ne tombera plus malade. ekokwea maladi te. Là-bas, il n'y aura plus de souffrance, Kuna bapasi ekozala te il n'y aura plus de mort. Mais en tant que croyant, pelu ekozala pe te kasi lokola mondimi que cette mort tozozela liwa ya mibale est quelque chose de mauvais. eza eloko ya mabe. Et nous souhaiterons qu'elle n'existe plus. Tokolinga ete ezala Nous te sentirons lisusu. quand cette parole s'accomplira. La parole qui dit maintenant la mort a été engloutie dans la victoire. Toza neliki ete liloba oyo ekokokisama liloba oyo elobami ete Comme il est écrit liwa la ekokundama mort ne sera plus. liwa ekozala lisusu te De deuil matanga ekozala et te de lamentation. ata komilelalela 1, verset 4. na molongo ya minei. Je devrais aussi transmettre les salutations chaleureuses de frères et sœurs russes. esengeli kopesa mpe bambote Dans un pays ya ndeko na oriental biso russe limitrophe, na bato oyo baza na mboka na orientale. nous voulons nous souvenir d'eux dans la prière. zingazinga na bango tobanza bango na mabondeli na biso. Vous savez comment nous voyons les choses. boyebi nini tozomona makambo Alors, un manque vraiment. C'est comme ça. soki moto azangi On ne mpenza voit azangi. pas tous ceux qui sont là, mais on voit celui ou ceux qui ne sont pas là. tokomona bato nyonso baza wana te tozomona mpe baoyo mpe Je ne bazangi. vois pas vous qui êtes là, je vois ceux qui ne sont pas là. nazomona bino baza awa nazomona mpe baoyo bazozanga kozala awa. L'amour intime de Dieu qui nous unit les uns bolingo ya nzambe et oyo ezosangisa biso na biso. le week-end dernier à Zurich, na weekend ya suka awa na Zurich nous avons eu beaucoup de choses dans le programme. tozwaki makambo ebele na manaka na biso. Un fourreur qui a été repris à la maison. ndeko na biso akufaki Célébration de mariage. Nous Azon- avons aussi une tosala mpe célébration d'enfants. toselebelaki mariage mpe tozwaki na kobonzela bana. Nous nous sommes particulièrement réjouis d'une sœur. tosepelaki na ndeko moko ya mwasi. Oui. Ils étaient la dernière fois ici, le Ba- frère et sa sœur. bazalaki Et le frère et mikolo ya suka bazalaki awa ndeko mobali mpe na mwasi na ye. opposés au baptême dans le nom de Jésus-Christ. mwasi na ye atelemelaki libatisi na nkombo na yesu kristo Et elle a accepté de venir au culte. kasi asepelaki koya na À losambo. la réunion, le frère, tremblant et avec des larmes aux yeux, na, a encore dit na mayangani azalaki kolenga azalaki mpe na mai na miso. seul dans la tombe des eaux du baptême de ma femme. alors esengelaka kweya na lilita ya mai. Souvenez-vous de moi dans la prière. bobanza ngai na mabondeli. Tellement à cœur, vraiment. nazwaki yango vraiment na motema na ngai. Seigneur, nazobanza yango nkolo. puis ce frère, omoni ndeko mobali oyo tu sais, oui, ce qu'il a dans son cœur. oyo aza nango na Peut motema na ye. diriger les cœurs comme les cours d'eau. Et après, nous sommes tous allés aux eaux du baptême. biso banso nsima nango tokei na mai na libatisi. Femme aussi ne savait rien. mwasi mpe ayebaki eloko te kasi na mbala kaka Si sa femme est venue mwasi na ye mpe pour se faire aye aussi baptiser. aye mpe po te babatisa ye. Une bénédiction magnifique. elipamboli ya kitoko. Une réponse visible de Dieu. eyano kuta epai na nzambe. Nous aspirons en effet à vivre la présence de Dieu. tolingi kozala na bozali na nzambe. Nous l'avons encore lu dans le psaume. totangi lisusu na bapsaume. Dieu est connu de tous en Juda
Oui, Psaume 76, verset 2. Psaume 76 verset 2. Nzambe ayebani na Yuda. Mais il est aussi tout-puissant. Ayebani na Yuda te azali lisusu oya nguya nyonso. Esengela monisa nguya na ye. Ce qui est beau dans tout l'Ancien Testament. Oya kitoko na boyokani na kala. N'a pas été prêché, mais que Dieu s'est révélé. Ezali ke Nzambe atelemaki apesaki bilaka et qu'il a accompli pe grand miracle kokisa yango pe na et bikamwiseli que les hommes en qui Dieu bato bandimeli Nzambe se glorifiait avaient une relation intime. bazo komikomisa na boyokani na kati na mitema na Il bango. est écrit que Dieu Ekomete Nzambe a assigné à toutes les nations ce qu'elles doivent adorer. alobelaki Le peuple de Dieu na mabota nyonso nini ngo esengeli bakumisa adorer le Seigneur. esengeli bakumisa nkolo Nzambe Et il l'a fait en esprit et en vérité. basanzole na molimo pe na bosolo. Une conversation téléphonique m'a aussi un peu. Lelo pe lisolo na telefone eningisi ngai na motema. Ndeko mwasi M'a parlé alobeli ngai de sa mère non croyante. na mama na ye azaki mondimi te me abelaki asengaki ngai soki nakoki kosambela mpo na ye. Naturellement, j'ai accepté. Na bumutu nyonso nandimaki na kati na masolo na ngai na ye Soudain a pleuré. na akomaki kolela. Ne fait que monter et descendre. Azaki komata kokita. Moi, je ne sais vraiment pas si je suis sauvé. Nayebi te soki ngai mpe nabikisami. Frappé comme un coup de massue sorti de nulle part. Tout ngai lokola malato penza. Premièrement, il s'agissait de la mère non croyante. Liboso ezalaki na mama oyo mondimi te. Une sœur Pe qui est certainement croyante depuis de nombreuses années. ndeko mwasi oyo azali mpenza mondimi bambula ebele. Je ne sais pas si je suis sauvé. Azolobaki ayebi te soki abikisami oyo babikisami te. Déchirer le cœur. Wana epasolanga motema ya solo. À quoi sert l'écoute de la parole? Litomba nini ezali ya koyoka liloba N'expérimente ete plus moto Dieu moko te azobika et Nzambe vérité. na À bosolo. quoi sert Litomba alors nini la prédication? litei À quoi servent les réunions? litomba nini ya boekutani Ça m'a transpercé le cœur comme un coup de poignard. buka ngai motema kola mbeli. Je nous le dis à tous maintenant. Nazolobela bino banso Nous ne sikoyo croyons pas une idée. Nous ne croyons pas une doctrine. tozondimela likanisi na mutu te tozondima te makanisi na bato balobi te basala mobeko Religion qui a été fondée atako bareligio oyo basalaka na lolenge na bango croyance na kondima na bango kilikili ou tout ce qui se trouve sur le marché religieux. ata oyo nyonso tozondimela nde Nzambe tozondima Nzambe Nous avons le droit. toza na ndingisa Toutes les bénédictions. ya mapamboli manso À chaque promesse na elaka nyonso donnée oyo apesi et promise. oyo alaki. Et cette percée de Dieu vers nous et notre percée vers Dieu doit komitalisa na Nzambe epai na biso mpe na komitalisa na Nzambe kati na biso esengeli emonisama que Dieu se révèle. ete Nzambe azomifongola Soit dépouillé et que l'homme bumutu na kala elongwa puisse se glorifier. ete Nzambe akumisama kati na Que biso nous puissions nous approcher de lui. bongo topusa na pembeni na ye De sorte na lolenge qu'il ete puisse aussi s'approcher. ye mpe apusa na pembeni na biso Que nous puissions le ressentir. toyoka koyoka Expérimenter. koyoka bozali na ye On le voit. toko komona Nous ye puissions l'entendre. toko koyoka ye Que la présence de Dieu bozali na Nzambe ne soit pas seulement une chose dont nous parlons, ezala kaka likambo boyo tobeta lisolo na monoko soit manifeste. me esengeli emonisama. Et vous
savez que chaque parole de Dieu boyebi ete liloba nyonso to na nzambe est pure vérité. ezali liloba na A nzambe promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. alaki kozala na biso tiki na suka na mokili. Si le Seigneur est avec nous, Soki nkolo aza na biso qui sera contre nous? nani anga kotelemela biso? Verset 31. Ndenge elobami Paul et tous les autres hommes de Dieu Paul na bato mbaso ya nzambe ont admis comme nous qu'ils bandimaki lokola biso pe. Et à un endroit, Paul dit, Na esika moko Paul alobi tango naza na botawa nzoka nde naza makasi na oyo azolongisa ngai oyo azokembisa ngai kati na Kristo epai naza na manso. Il ne s'agit pas de la force que nous pouvons avoir. Etel makaso esengeli biso tozala na obe oyo tozokoyoka na mi. Jusqu'à quel point nous pouvons reconnaître que nous sommes absolument incapables. Ezali te tikino tososole te tozali peza na makoki te tokoki pe te. Dans la foi, na kondima on lever les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, kolo voici un pauvre temple. tala tempelo na yo ya bule kota esika na yo Utilise-le. salelango musala. Nous ne sommes pas des hommes qui peuvent arracher des arbres. Toza bato te oyo bakoki kokataka Nous banzete. sommes des hommes qui dépendent du Seigneur. Toza bato oyo bazali mpo na nkolo na nzela na kondima na kondima tolingi komiemia ye Mais véritablement par la foi. kasi na solosolo na kondima L'action de Dieu. tolingi kozala na mosala na nzambe Par une foi, non pamba ezali te mbala moko te par le vent, mememi na mopepe te qui nous lie me à Dieu. na kondima oyo ezokangama biso na nzambe Qui opère en nous. na kondima oyo ezosala mosala kati na biso Qui manifeste en nous oyo confiance absolue. oyo toza na boyokani mpenza ya solosolo epai na nzambe Déclenche tout simplement le fait qu'il confirme sa parole. bobele lolenge oyo ye atatola liloba na ye kati na biso amimonisa kati na biso Dans notre vie, na bomoi na biso jamais auparavant. ezala mbongo ezalaka kala te me ezala mpenza koleka Que comme Paul écrit, nous puissions devenir des lettres vivantes. ndenge toma Paul alobi tokoma mikanda oyo ekomami Mais na avec l'esprit na encre te me na molimo na nzambe. 1 Corinthiens 3 ici, en disant le pire ou la pire chose qui puisse arriver à un prédicateur, eloko ya malamu okoki koya na les moteyi personnes auxquelles il a prêché n'atteignent pas le but. ezali oyo eloko ya mabe ekoki koyela moteyi ezali ete oyo ateyi kasi akomi na but te. Si je pense à toute la sueur que j'ai fait couler, na mitoki nyonso tu moto atoki mpo na koteyaka il n'y a personne qui ait coulé autant de sueur en travaillant sous un climat tropical. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. kasi eza bongo te ya motuya À savoir, koyeba ete et de la parole de Dieu liloba na nzambe esengeli ekokisa emonisama est écrit dans la parole. ekata kati na liloba soki liteyi Ne doit pas être morte, mais qu'elle doit provoquer en nous la foi. liteyi esengeli ezala ya kokufa te me esali ebota kati na biso kondima À ce que Dieu se révèle. ete tomizelisa ete nzambe amitalisa. Nous devons nous y attendre. esengeli tomizelisa Elle est satisfaite de lui-même. soki moko na buso amisepelisi ye moko Elle est satisfaite de lui-même. yango moto moko te komisepelisa ye moko. Dieu nzambe ne veut pas faire de nous des personnes qui passent le temps à se plaindre
akokosala biso bato oyo bazoleka kolekisa ngonga na komilelela bango moko mpona komisepelisa bango moko, kasi bato oyo baza na posa ya Nzambe, posa ya mai mpe na posa ya Nzambe. Bokanisi ete soki olie lelo malamu okumisa Nzambe. Ezali lisusu likambo ya sika dans le cours de la vie. Ndenge mbongo na bomoi. De manger et de boire pour pouvoir exister sur terre. Kotika kolia na komela ekosila kaka na mokilo. Dans le domaine spirituel. Eza ndenge moko pe na lolenga na molimo te. Dans le domaine terrestre. Na ndenge ya mokili. Nous vivons dans une époque où l'offre est plus abondante que jamais auparavant. Tozobika na lulenge ya mokabi koleka. Jamais auparavant, il n'y a eu une offre de Dieu aussi riche en paroles et en tout ce qui Nambaloyo tozui libonza na Nzambe koleka na maloba pe na molimo. Soki kotolingi kozala sembo mpona likambo yango, ngongo tozobika tolobete Nzambe na biso aza malamu. Akozonga kaka. Amen. Il n'y a pas si longtemps, nous avons célébré kala mingi te un mariage. tosalelaki libala. Nous avons enchaîné un repas. Et puis tokobi pe na elambo. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ni nango esalamaki mokolo elandi. Toutes les festivités et toutes les bonnes choses qui étaient sur la table à la célébration, le lendemain, la faim se fait à nouveau ressentir. Toyokaki nini? Atako bilie toliaki mokolo fete ngo lobi elandi toyokaki lisusu nzala. Même si Dieu nous prépare un festin et que nous pouvons nous régaler des riches biens de sa maison, le lendemain ou plus tard lors de atako Nzambe akoki kopesa biso tokoki kolia malamu kasi mokolo ezolanda nzala ekozala kaka. Alors zala pe ekoya lisusu etolingi lisusu kolia nde ntina yango awa tozosangana. Kolo alobi moto kobika bobele likolo na lipa te kasi na maloba manso kobimaka na monoko na Nzambe. Nandimi que nous pouvons être tous disposés à prier. To banzete biso banso esengeli to belema mpona kosambela za posa na kobondela pote moko ta kende libanda na Nzambe oyo azoyepa na Nzambe esengeli andima ke Nzambe azoyoka na sasa yipi tanto tozosolola na ye yango wana nde tozolobela ye ndenge tozolobela na moninga ndenge tozali pe ndenge toza nango mpe na mitema na biso. Ce passage du psaume 76 doit encore être passage oyo ya psaume 76 esengeli lisusu 167 verset 2. Nzambe ayebani na banso na Juda, ayebani kaka na bato mosusu te, ayebani kaka na bandako te, kasi bato banso bayebi ye. Boyebi oye aza Nzambe. Moïse azwaki mutindo mpona koyebisa bana Israel bamikolo bana mike makambo minene oyo Nzambe asalaki. Na mosakoli Joël alobi eloko moko tata akolobela ngo na bana bango mpe bakolobela bango na libota mosusu
ndenge ça ne suffit pas. ayebani na bato banso kasi wana eza esukisami bongo kaka te mais esekeli kosala libiki. Il veut rencontrer chacun individuellement. Alingi kokutana na moto moko na moko. Que tous ceux qui ont entendu Banso bayokaki koloba na oyo Yesu asalaki na esengeli balobela ye, esengeli bazala na posa monene kati na bango. Bakoki koloba, oh Nzambe, osali nini mpo na ngai? Nini nango fungoli kati na ngai? Je ne pense pas qu'il ait suffi que tout Israël et les enfants na banzi te ke esengeli kaka bana Israël baloba na oyo Nzambe asali. Celui avec qui Dieu a un projet ne se contente pas d'entendre ce que Dieu a fait autrefois. Oyo azali na manaka na Nzambe akosepela te kaka koyoka ma Nzambe asalaka na tango na kala. Susi na ezele te asala pe ye na asala pe na Nzambe na ye. Bénédiction Mapamboli yango vienne sur nous. eya ikolo na biso. Psaume 76 verset 3. 167 verset 3. Tabernacle est à Salem et sa demeure. Tabernacle na ye eza na Salem. Efandeli na ye. C'est le lieu Eza isika où il réglait ses comptes avec ses ennemis, wana akosilana na banguna na ye. son peuple, tant qu'il marchait dans ses voies. Akosonga libota na ye tango eza kotambola na nzela na ye. Lorsque Dieu s'est élevé Tango pour Nzambe exercer la justice, atombami pour juger, pona pour kosambisa, secourir tous les opprimés de la terre. pona kosunga bazo nyokama na Nous mokili. savons que Toyebi dans ete tous les psaumes, il n'y a pas seulement le passé et le présent, toyebi te na bapsaume ezali kaka makambo eleka et les oyo ya lelo choses te, à venir. eza pe na makambo oyo eza koya eza na psaume. Comme le dit le verset 9. Ndenge elobami na molongo ya libwa. Verset 9. Du haut des cieux, tu as annoncé le jugement. Na lola osakulaki lisambisi na mokili. Verset 10. Molongo ya zomi. Que Dieu s'est élevé pour le jugement, Tango Nzambe atelemi pona kosambisa, pour rire tous les opprimés. pona kosunga bao nyonso banyokwami. Nous entendons parler de jugement, ou si nous parlons en termes humains, Awa tolobi na que lisambisi, Dieu s'est levé pour condamner, toyebi tozokanisaka Nzambe atelemi po takweyisa. pour secourir tous les opprimés. Awa elobami po tasunga bato nyonso bazonyokama na mokili. Tiré de Matthieu chapitre 18. Na Matthieu C'est 18 exactement où cela est écrit, kuna ikomami mais dans cette parole il est dit, na le lilobo Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? kolo akosala bosembo te na bayengebeni na yo bazo kobelela epai na ye, akopesa liloba na bosembo. Au verset 11 de Psaume 76, Na mlongo ya zomi na mo na 176. même dans sa fureur, quand tu te réveilles de tout ton courroux. Ata kanda na Les yo. hommes se mettront en colère Tango yo kotelema na bakanda na yo, bato pe bakosilika. contre le peuple d'Israël. Bakotambola kotelemela libota na Israel. Dieu se lèvera, Waye yo kotelema pe lisusu il frappera. akobeta. Et ce qui restera alors, Oyo on kotikala le lire dans Ézéchiel, toke kotangango na Ezekiel 38 na 39 chapitre 19, na Apocalypse et 19 dans bien d'autres passages. pe na babisika mususu. Ce qui restera alors, Oyo lorsque la colère de Dieu oyo kotikala passera sur les tango hommes kanda na Nzambe kokwei likolo ya bato qui se sont mis en colère. pe basilikaki pe batongo En pe ce jour-là, na mikolongo la pe colère des hommes servira kanda na à la bato louange et à la gloire. ekokoma na lukembo pe lukumu na Nzambe, Glorifiera en ce jour-là. akomikomisa na mikolo yango. J'espère Na iliki ete le trouver quelque part. komona bango esika songo. Ézéchiel chapitre 39, Ezekiel 39 verset 17. kobanda molongo ya zomi na sambo. Toi, fils de l'homme, Loba mwana na mutu, ainsi a parlé Dieu le Seigneur boye alobi nkolo Nzambe à tous les animaux qui ont des ailes. na ba nyama nyonso to eza na mapapu.
Rassemblez-vous. Bosangana. Et approchez-vous. Et puis bopusana. Rassemblez-vous de tous les côtés. Bosangana bisika na bisika. De mes sacrifices. Po na ba kolia ba mbeka na bongisi po na bino. Des sacrifices sur les montagnes d'Israël. Na ngomba na Israel boya mbeka ya kolia izali. Bokomela makila pe na kolia nzoto. Bolia nzoto ya ba militaire oyo. Na ba mikonzi ya mboka oyo. Qu'est-ce que ce sera? Nini yango ekozala? Je peux vous le lire. Na koyo koyebisa bino. Dans le chapitre 38. Na chapitre 38. Kubanda molonga tukumi bale na mibale. Ézéchiel 38 verset 22. Ézéchiel 38 verset 22. Contre lui le jugement par la peste et l'effusion de sang. Akosala esambiseli na bokono ya peste na makila. Pleuvoir le feu. Akokwesa mabanga minene moto. Sur ces troupes. Ikolo etuluku ya bato oyo pe ikola liboto ya bato ebele oyo baza na bango elongo. Nde wana na kotalisa monene na ngai pe bosantu na ngai. Na kotalisa na miso na bato banso ete po bayebe ete solo ngai nazali Nzambe. Nzambe akotalisa akolakisa monene na ye, nguya na ye. Ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 39. Oh, et quand même Ézéchiel 39 a à peu près les mêmes termes que ce qui est écrit dans Apocalypse 19. Ezali ndenge moko na yo komami na Apocalypse 19. Viendront manger bandeke na likolo bakoya kolia misuni ya bas militaire oyo bakomela pe na makila na bango. Il est écrit ici au chapitre 19 d'Apocalypse. Apocalypse 19 verset 17. Apocalypse 19 verset 17. Namoni angelo atelemi azoganga mungongo makasi alobi na banyama nyonso bandeke nyonso ya likolo boya fete munene na Nzambe asali lelo bokolia nzoto ya ba mikonzi minene ya ba soldat bokolia ba mpunda na bango na biloko nyonso molonga zome na libwa. En fait, il n'est pas nécessaire de continuer à lire. Tala tomezete na kokoba kotanga kasi tozomona mutuya ya liloba na Nzambe na kati na kondima na molongo zobe na libwa molongo na yambo festin oyo fête ya kolia. Apocalypse 19 il est dit. Après cela j'entendis un bruit. Simanango na yokaki mungongo koloba Apocalypse. Na yoki mungongo ezokukona na mungongo na esengo kuna na lola egangi elubete alleluya. Nguya pekembo ezali ya mwana na Nzambe pamba te isambisi na ye ezali ya solo. Au verset 6 d'Apocalypse 19 nous lisons. Verset 6 Apocalypse 19 elobi. Un bruit qui ressemblait au cri. Na yokaki makelele koyoka na lokola ya etuluku munene. Et au fracas de fort tonnerre. Bako koyoka bakake makasi. Alléluia. Ezoganga alléluia. Le Seigneur. Nkolo Nzambe na biso ngoya nguya nyonso akoti na bokonzi na ye mulongo samo tosepela tozala na kati na esengo pomba te feti na mwasi na libala ebelemi mwasi na ye abelemi pe mulongo ya mwambe bapesi ye alata bilamba ya langi po ete bilamba ya langi ezali misala ya bayenge beni pe elobi esengo na baoyo babiangami na feti oyo ya libala ya mwana pate so tokobi na litangi
après le festin de noces, nsima le na Seigneur kolia revient du ciel kolo avec tous akuuta na lola ceux qui ont participé na bao banso et de règles ses comptes, oyo azalaka na bankolo na lola tous mpe les ennemis. akokita na se De sa bouche, na monoko na que ye. nous lisons au verset 15 d'Apocalypse 19, Verset 15 ya de Apocalypse sa bouche 19 sort une épée tranchante na monoko na ye mopanga esebisami ezobima pour les peuples et les pètera avec une verge de fer. wana akosambisa bango Foulera na nini ya moto, du vin de l'ardente colère. akomelisa bango vinyo ya kanda na nzambe na nguya. Que de tomber entre les mains de Dieu pendant le temps de la grâce. eloko ya mutuya eza kokweya na maboko na nzambe na ntango na ngolu, Tomber entre les mains de Dieu lorsque le kasi temps de la na grâce. esika okweya na maboko na nzambe ntango aza na kanda. Lelo oyo Aujourd'hui, ifo tosepela, lelo oyo bolimbisi ezali, lelo oyo bolimbisi ezali. lorsque le temps de la grâce Ntango ngongo na ngolu oyo ekoleka, de grâce se transformera. aye kanda na ngolu, ngolu ekobongo na kanda boye, Il ne sera plus sacrificateur ou intercesseur. ekotikala te nganga nzambe ata mobondeli Et devant sa face, liboso na elongi na ye. la terre s'enfuit. Mabele ezokima, Il ne fut plus trouvé de place pour elle. emoni esika mpo na yango te. Apocalypse 20, verset 11. Na Apocalypse 20 verset 11. Notre Dieu est un grand Dieu. No, nzambe na biso azali nzambe munene, Et tant qu'on peut le trouver, nous devons le chercher. ndenge esengeli tomona ye, esengeli koluka ye, tomona ye. Et la porte sera fermée. Epi ekuki ekokangama, Nous chercherons. bato bakoluka ye bakokuta ye lisusu Pourquoi il te. est écrit, Nde cherchez le Seigneur. nango ekomami boluka nkolo ntango azomimonisa. C'est aussi une parole très sérieuse Eza liloba mpe na bonkonde nyonso à prononcer. oyo atatoli. Et ici, Awa dans le psaume 75, na Psaume les yeux 75 sont tombés sur un verset miso nango ekwei na verset oyo du jugement. oyo ezoloba mpo na lisambisi molongo ya misato. Psaume 75, verset 3. Psaume 75 verset 3. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec toi. Na ngongo oyo ngai nasi na kana na kosambisa na boyenge Les beni. habitants chancellent. Bato bafandi bakotepatepa na mokili. Fermé cette colonne. Ngai nde mutu na tiba bakolono oyo. Je crie, ou je dis aux orgueilleux, Nazoloba pas, na bato ya lolendo, bokoba na lolendo te, ne levez pas la tête. botombole mitu na bino te, Tête très haut. ne botombole mitu na bino likolo te, Arrogance koloba na nzombo te, dans le cou. Car, verset 7, po te molongo sambo au lever du soleil, ni à son coucher, na koloba na botelemi na moi pe na bosukisami nango. l'exaucement. Non, c'est Dieu qui juge. Ezali nzambe nde moto azosambisa. Ici, nous voyons Awa tozomona d'où vient l'exaucement. wapi boyoki, L'exaucement ne vient pas du lever du soleil. boyoki Ne vient pas ekoyoka du coucher du soleil. na botambole na moi te bien na bokufi na moi te, Du désert. ekuta pe na esombe te, ekuta bobele na nzambe. Et c'est Dieu qui prononce le jugement. Nzambe nde moto aza koloba lisambisi. Dieu l'a prononcé. Nzambe alobi yango Oui, iyo. oui, Dieu, c'est Dieu Oui, qui, en Iyo. prononçant le châtiment, Ye nzambe nde moto na kolobaka etumbu mpo na bubuki mibeko nyonso, est tombé sur et ensuite tombé notre jugement. akwesi mpe lisusu lisambisi na biso mpo na biso bato nyonso. Selon la parole de l'Écriture, notre châtiment est tombé sur lui, Mbashi Jésus-Christ, bapasi afin que nous ayons la paix. etumbu na biso ekwei likolo na Yesu Kristo mpo te biso tozala na kimia. Une parole glorieuse de grâce et de Liloba na mutuya ya ngolu. et le temps de la grâce de Dieu. Toza na ntango na ngolu, na ntango na lobiko.
des visitations et puis dans la tango colère. oya nzambe kotala biso pe tango lisusu ya kanda na nzambe Dans le kozala psaume pe 77, il est na psaume 77 elobimi je pense la nuit à mes instruments, nazobanza na je butu médite à mon corps, à mon cœur, nazobanza na mitema na ngai mon esprit pe molimo na ngai double et s'interroge. ezomitungisa ezomituna Puissant rejettera-t-il pour toujours? nkolo na ngai akobwakisa ngai mpo na libela Jamais grâce. akosala ngai ngolu te Verset 9. Sa bonté est-elle épuisée pour toujours? bolamu na ye esuki mpo na libela Dieu a-t-il oublié de faire miséricorde? nzambe abosani kosala nga bosawa Dans sa colère, mpo te kanda na ye nommer sa miséricorde. elongwa abosani bosawa na ye Nous voyons bomoni comment ces hommes de Dieu se sont confrontés à ce qu'ils ressentaient intérieurement. ndenge bato na nzambe oyo bakutani na oyo baza koyoka kati na mitema na Dans bango le désespoir, kati na kotia elikya mpe na kozanga dans elikya l'adoration, na dans la kosanzola prophétie, peu importe. Nous atako pouvons apprendre une chose. atako tokoki koyekola eloko Tous les psaumes, bapsome nyonso chaque situation citation de nyonso la vie, dans toutes les circonstances, na makambo manso koyela chaque biso situation de la vie, na likambo nyonso koyela biso na bomoi est avec Dieu. tokokoloba kaka na Nous avons nzambe compris cela. soki tososolo yango eke tozwango na motema Le réconfort. tokoki kozwa lisungi Nous aussi, biso mpe en toutes circonstances, na dans toute situation de la vie, makambo manso ekoki koyela biso na bomoi ata likambo nini koyela biso nous trouvons l'assurance que nous pouvons parler. tokoki kozwa elikya eke tokoki kosolola na nzambe tondimi Non seulement nous lui parlons, ata bolimbisi te qu'il écoute. mpe toyoki ayokaka mpe azoyoka biso mpe Psaume 77, na psaume 77 a pensé aux instruments. akanisi Il n'avait pas bainstrument oyo ya ye aza kobeta pensé aux psaumes, abanzi mais na banzembo il n'en avait pas envie. kasi azalaki na posa nango te Verset 7. molongo ya sambo Instrument. kasi na butu na Il ne dit pas je joue. bainstrument na ye Je repense la nuit à mes instruments. na butu azokanisa Si je médite dans mon azobanza kati na motema na ye na molimo na ye molimo na ezomituna sommes-nous les seuls à méditer? tozali biso kaka moko ya kobanza komedite te Sommes-nous les seuls à rentrer en nous-mêmes? tozali kaka biso moko kokota kati na biso moko Entre en jugement. nani yango akokota na lisambisi na ye moko azobanza na bolamu na nzambe De manière instrumentale. na ndenge toza koyemba banzembo Il y a eu avant nous des gens qui ont vécu la même chose. bato bazalaki liboso na biso babiki mpe ka makambo moko moko wana ya pasi C'est ça qui est beau. kasi wana nde eza Il n'y avait kitoko pas de prophète ni d'homme de Dieu. baprofete bazalaki te ata bato na nzambe bazalaki te moto na moto atambolaki na ndenge na ye ayokaki baposa oyo ya liloba na nzambe mpe toza mpe na liloba wana kati na biso na makambo manso tu mpo te toyoka mpe pasi na makambo oyo ezoyela biso liboso na yango liboso na nzambe na biso psaume oyo 77 solo butu instrument nango ezali tozo kobanza na makanisi na biso kasi molimo etutani nkolo akosilika kaka mpo na libela akosala biso ngolu te bomoniki azalaki na mawa aleki na mpasi kasi ayebaki epai nani azalaki ayebaki ke bakoyoka ye eyano na ye ekoya na kokufa na moi te ata na kokoteli na moi te kasi koyokana ekuta epai na nzambe ye wana akeli lola mpe na mokili soki biso tozwi yango mpe na motema tolobi nkolo oyebi ngai oyebi tomifongoli epai na oyo na nzela na kondima tozosenga na nsima na ntango
Ces promesses sont-elles abolies? obilaka na yo okokisaka yango. Combat intérieur. Il était déchiré. Abukanaki na motema kasi atalisaki posa na ye. Ndenge moko pe na biso toza na soni te mpona kokumisa Nzambe na biso, pamba te toza na eteni wana, epi toza na soni te mpona kotalisa oyo eza kati ya mitema na biso epa Nzambe. Ona mitema na biso bapasi ezali na kati, kasi toza na soni te mpona komitalisa na yango eboso ya Nzambe na biso. Pe sima Nzambe akoyokela koyoka biso. Il demande ici dans le psaume 77 au verset 10. Na psaume 77 verset 10. Oublié de faire miséricorde. Nzambe abosani kusala biso bosawa. Colère a-t-il fermé sa miséricorde. Kanda na ye ekangi bosawa na ye mawa na ye. Qu'il a ressenti. Nani d'ailleurs directement. Nani ngo yoki posango. Na mulonga zomi na moko alobi. Cela m'attriste douloureusement. Ezali ezopesa ngai pasi makasi na oyo ya likolo pesa ngai pasi pote ebongwani te kasi na makambo ezoyela ngai yango nde echange kasi moto esengeli aleka na makambo ya likolo ya pasi na bisengo pe elobami ete na moko na basakoli ta mosusu Habakuk alobi par l'impétuosité et aucun d'entre nous ne peut choisir le chemin. Moko na biso akoko pona nzela te ye nde moto atie biso na nzela. Tokoko kozala toza na esengo te kasi tokochange eloko moko te na monaka na Nzambe oyo akangami na nkolo ye akobunda bitumba nyonso tu kasi kati na motema na ye ayebi ke etumba akolonga yango ke Yesu aza kati na ye. Toyebi ete suka ekotatolama oyo bapasi nyonso tokobosa nango. Tant qu'on se le dit à soi-même, ça va. Mais si on le dit à d'autres, ce que olobi na yo moko ça va. Kasi ko olobi na baninge mususu. Il y a des choses que l'on devrait se dire à soi-même. Eloko moko singeli que l'on pourrait dire à d'autres. Makamususu toko koloba na yo moko milobeli, mususu ko koloba pe na baninga. Esengeli toloba na baninga ete pote bazala pe na lipamboli na Nzambe lokola biso. Que nous le disions à nous-mêmes. Et toi, nous que nous nous sentons tous tellement liés les uns les autres, frères et sœurs dans le na lolenge ete tokokoloba na bonsomi nyonso oyo tozana na mutema tout déposer à notre Dieu. Nyonso tokoyebisa ngo Nzambe na biso. En sachant que notre secours lisungi na biso vient de lui, ekuuta na ye Dieu qui a créé matondo na Nzambe akela lola pe na mokili. Même si les psalmistes ont parlé ainsi, atako bao balangwa nzembo balobi bongo nous sachions tous eza pote toyeba biso banso ete ke bazalaka batu ils ont dû eux aussi passer par les profondeurs bango pe baleki na modindo ya mabe pe na malamu le réconfort bazwi pe lisungi to se décourager te na likambo toza na yango kasi totalele bobele nkolo et que nous puissions dire Seigneur bongo toka koloba nkolo oza Nzambe na biso ozali ndenge moko lelo lobi pe libele na libela nous te faisons confiance to pese confiance na biso notre vie t'appartient bomo na biso eza ya yo. Dieu est connu de tous en Juda. Nzambe ayebeni na bato baso na Yuda. Du premier au dernier. Na oya liboso te ya suka. Bayebi ye. Question est de savoir. Kambo ya koyeba biso baso etoyebi yango. Si nous prenons cela de manière générale. So tozo na lulenga mobimba toko koloba. Toutes les personnes de ce pays connaissent Dieu. Bato nyonso to ya mokilo yo bayebi Nzambe kasi litoma nini. Si vous
litoma nini soki toza na nzambe toyebi nzambe kasi toza na ye te tozali libiki moko na ye te litoma nini ya koyeba ye. Cependant, nous nous réjouissons que Dieu sasa ipi toyebi ete nzambe amitalisi epa na biso ezali te mpo maloba oyo alobi tondimi kasi esengeli ezala na libiki. Tika te nkolo apesa biso malombo oyo tokoki kokota na bokonzi na ye na ngwende ete ayoka pe na malombo oyo akoki kopesa biso yano solo kimobange kozwa biso banso. Na makambo mosusu tozo kununa na nzoto oyo bikelamu nyonso to ezolelalela po te posa bamona bana na nzambe. Selon Romains 8 verset 22 toyebi eloko moko ngongo ekoya. Ngongo ekoya. Ngongo ekoya lokola nzambe moko alobi yango. Banso balingaki koya na nkolo. Ililoba na kitoko. Paul akomi na Timothée liloba na boyenge beni. Oui, la couronne de vie que le juste juge motolo na bomoi oyo mosambisi ya bosembo oyo akopesa biso na ngai te kaka te na bato oyo tu basepeli koya na ye. Amen. Il doit y avoir en nous quelque chose. Esengeli ezala kati na biso eloko moko ezosepela eza na posete koya na nkolo esalama. Kolo asala ngo kati na biso abakisa kondima kati na biso. Brièvement la chose qui pointe brièvement la chose que le Seigneur met sur notre cœur. Ete kolo atia penza yango na mitema na biso pote banso tozala na lusambo kolo apambole bino banso botelema tosambe. Tata oya likolo tozongisilo matondi pona lilobano ya mutuya pona bozale na biso pembeni na biso pona ngolu na yo oyo opesi biso pona bofungwami ya mokano na yo na ngonga oyo molingami nkolo. Maintenant, nous aspirons à ce que chaque promesse sasa yepi toza na eliki ete elaka nyonso to esengeli salama. Tu as manifesté et déposé en nous otalisi yango mpe oti kati na biso elikia posa ya solo parce que tu nous as parlé. po te yo olobeli biso. Sinon, nous serions nous-mêmes insatisfaits. Zamba te biso moko tokozala na esengo te ata tokozala biso moko bato na esengo lokola ebele na bato banso. Yokela biso pesa biso oyo olaki toyebi eyano na biso ekotala te na ebimeli ya moi mpe na kukufa na moi. Bobele kuute pa na yo nzambe na bomoi nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac et ya Jacob. Mais fin à toutes les circonstances qui nous lient, nyonso to ezoyela biso oyo ezopekisa biso oyo ekopekisa biso nzela po te topusana na kondima. Kolo confessons humblement tozotatola mpenza na bosokemi nyonso liloba na yo ezala bomoi qu'elle nous a été adressée, ete etalisami epai na biso qu'elle a suscité en nous une foi vivante, eboti kati na biso kondima na bomoi epai na yo na nzambe oyo na bomoi afin que tu puisses po te yo te manifester en nous. omimanisa kati na biso Oui,
Pe na nzela na biso. Comme le ressuscité et le vivant. Yo osekwa pe oza bomo. De tous au milieu de nous. Nzambe oyebi biso banso. Dans notre ville, dans notre pays. Na mboka na biso, ngumba na biso, na mokili mobimba. Kolo. Avant que tu ne prononces les jugements. Liboso te oloba lisambisi. Oui. Kolo. Tu puisses encore faire une offre de grâce osala universelle biso lisusu et généreuse ngolu na yo, opese biso ngolu na yo mpona mokili mobimba. pour faire participer Bongo osala ete tokota na kati ya mosala na yo, na bubuki, na bubuki na yo nkolo. Tozongiselo matondo ce soir mpona poko na lelo, tobondeli yo mpona bandeko mibali mpe basi oyo bazalaki kozala na biso awa te, na banso bakombo na bango etangamaki. Kolo, nous te prions, tobondeli yo, et ton chemin avec chacun de nous. sunga biso, Bénis aussi la visite pambola mpe baoyo baya kotala biso. Fidèle sauveur, mosikoli leur venue n'est pas ya été sembo, vaine. koya na yo ya pamba te. Seigneur, Kolo, que tu puisses leur parler olobela biso, et que tu puisses aussi nous parler. olobela olimbisa mpe biso. Oh, nous te remercions Tozongiselo matondo de nous accorder d'être na kopesa biso nzela ete respect. tozala na limiemia liboso na yo mpe liboso ya liloba na yo. Les hommes n'ont rien à nous dire. Bato baza na eloko moko olobela biso te, Dieu est véritable. oyo ya yo nde eza ya solo. Les hommes sont des hypocrites, Bato banso baza bato bilongo mibale, bato lokuta, des pieux menteurs, basolo ya lokuta. trompeurs. Mais ta bouche, Kasi munoko na yo, kasi na munoko na yo bosolo ezobima seko na seko. Nde yango tozozongiselo matondo boye totielike epa na yo, tolobi onkolo na biso. Amen. Amen. Nous te prions encore une fois Tobondelo lisusu pour tous ceux qui ont envoyé des requêtes de prière. bao nyonso to batindi ba marketa lolombo. Il y a tant de détresse, de besoins Ba posa ezali ebele kati na bandimi mpe na baoyo bandimi te, tobondeli yo osunga ngo ya na yo emonana mpe nkembo na yo. Amen. Epai na yo lukumu mpe nkembo masanzoli sasa yipi mpe libele na libela. Nom de Jésus-Christ.